alobi bato basali biloko wana babeti ndeko wana pe babundisi bapolisier eza secrétaire général ya UDPS po lelo aza en tête ya parti ye nde moto atindi bato wana basala biloko wana bofangi na bino boye bosali ba réunion bemi teno lobi photo surprendre lokola fati ambi ba pasteur ayambi ba quartier ayambi ba marabout ayambi ba musicien biso pe lokola toza ba combattant il faut to salto chapenko to koma wana akoyamba pe biso ça c'est la folie, c'est la folie, ce n'est pas normal. Je peux sa leçon na la secrétaire générale mais toujours dénoncer kaka toujours ça la reproche par rapport à autozo monana autozo yoka. Le secrétaire général doit améliorer la manière de travailler. Et bongi a sangisa, azala muto azo sangisa bato, azala muto azo kabola batute. Parti na biso za na ba problème ebele o il faut esengeli to gérer yango pona kolongwa na nini na ba division makamusu ndenge tozo mona makamusu to lekana ah bien que ça na sujet na biso te ya lelo. Yoki Marimer sur les réseaux sociaux ba opérer motema et tu na kende ka zonga gite yepe soki akia kozonga te. Tout ça c'est pour nous dire quoi? Soki akufi biso to meminga. Alors tozo souhaiter Fatia za na danger. Bon pona nganga na koloba nga atanga na kufa me Fatia tikala na. Yazala. Wana selonga. Mbote bandeko ya AVMA ya télévision ezanga yo wabino en train de charger à communication des jeunes UDPS et série de fédération. Natindami na bakozi na ngai ya fédération na base ya parlement de vous poalo ozo kambama na président Wazeko. Bonjour. Bonjour mon frère. Na comité na ye ya parlement de vous mbote ndeko mbote toye awa pamba te eza na information ou fuite d'information oyo ezosirkule makasi ya ndeko oyo ya mombele ndeko abedi na caméra okopesa biso bilili wana ifo olekisela biso ndeko wana na niveau ya OIA soi-disant CG secrétaire général asangisi bato mosusu po baya komenace bandeko na biso bakombata bino moko mona tala bapota vraiment babiloko ya boye ndeko na ngai elekai ndeni kuna biso tokendaki oya depuis samedi tokenda tokekuta chef de l'état propos makambo ezoleka na kati ya parti biso tobundela parti na biso UDPS ya mbongo te ya nini te tolingango ya bolingo na biso tosali befort mpo lelo Fatia comme président mais lelo tozwi pouvoir se retrouver te eloko moko tozomona ngo te tomoni ke te trop c'est trop tokende kaka biso moko ntina oya tokutana mokonzi mpoka yamba biso toyebisa ye Kabuya yoki ke bakombata baza na oya Kabuya tindi bamilisi na ye botela ndenge bamenase biso kobeta banzete minene nyonso tu tosali nini pouvoir badefisa biso ubia za ya biso tobundela yango est-ce que liberté d'expression yango yo ekomi lokola totikali bato moko boye basakana na biso pourquoi ngana kombata na koti bakasho kombe pona pouvoir Sikondeko moni yona chemise ya chef de l'État. Vraiment juste ces années moni koza combattant. Donc, on quitte mon côté, on cible mon câble. Donc, le boko na suli bende moko soki donc côté ebi na yebité. Et puis la police azana azotala na kamwe na comprendre te. Non moni na simba ngo bolinde ko na tande basali. Tala ndenge basali biso bilongo to mundela papa sali sali bilongo. C'est chayebi biso. Bande ko nyonso bazana ba yebi biso. Mais tu comprends le thème et l'eau est comme les biso pour les amis. La tête biso va la muka. Est-ce que papa et maman muta la muka ça mutute. Est-ce que président Félix Adara président IDPS. Président Félix Adara président congolais nyoso. So y bata la muka ba ça na problème. Bon moi la papa kolobana été. Est-ce que Félix a l'obligé de bata la muka ba hôtel a été. Pour tête biso bata la muka. Est-ce que muta la muka Adam mutute. Si on a la base à Makambouango, faut à la claire. Mutatine qui va toi les Augustin Kabuya. Kabuya nde mutatine ki batu.
Kabila kabuya ina kutu anniversaire ya mama Denise ezalaki kuna ayena butu akuti biso libanda soka ezalaki papa ya malonga ngaki ayantelema asuna biso ki abosala nini ayane ki biso tango ayotike makambo yinda beki ba ministre na ba komenase biso to ba combatante ezali nyongo boiti wapi to bandokende boiti wapi jamais lito aussi la tebiso to kena ngoti na suka to ebisaki kabundo kokende kabunda kendaki mais lelo entre biso na yo problème balobi boye selo bayini ya IDPS balobi bato basali biloko wana babeti ndeko wana mpe babundisi bapolisier eza secrétaire général ya IDPS o lelo aza en tête ya parti ye nde moto atindi bato wana basala biloko wana soki eza bavoye moko biso balobi te baza bavoye te eza batindi bango bakiotia ordre mais bazalaki bacivile estce na oya place président azali basoda baza te toza baunité nyonso eza place wana bango bakonzi bapesi message ya kimia mingi président Boni Kalonga aza président ya UDPS Tshisekedi fédération mwamba alobi boye nayebisa baparlementaire debout mpo bandeko babetaki baza ya parlement debout bazala kimia toza moment ya distraction te bazala kimia secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya mwana biti ayebi makambo o eleki wana te oyo bazoloba wana ayebi yango te eza biloko moko bafabrike yango epa bakabiliste na bayini ya chef de l'état nde basali biloko wana mpona kosalir image ya IDPS mpe tozala éveillé to comprendre que élection eza na 2023 eza mosika te eza lobi to batela image ya parti oyo bazosalir ere nyonso UDPS eza parti ya démocratie soki bandeko bakendaki na oya eza démocratie bien sûr oya eza fonction publique te président de la république aza chef du gouvernement te premier ministre azali soki bandeko wana balingaki bakende na ministère ya affaires sociales ministère ya affaires sociales ezalaka na oya te soki balingaki bakende makambo bakende na intérieur bango bayebi nini bakendaki mpo barevendique ndeko cameraman image eza epa na yo olekisela biso totala ndeko wana alobi nini fo kolakisa bato batala avema toyebi osala découpage te opesa information ndenge ezaleli bokitaka na terrain ozalaki na mombele oza na image wana ifo bakisa biso na kati ya image oyo tokolekaka baparlement debout nyonso mpona kopesa message te bakonzi nyonso baza ensemble président ya CEP Jacquemain Chabani na PDC président Wakwenda na secrétaire général bureau mobimba staff mobimba ezosala mosala nango moto akosa biso te totelema wana mpona kotelemela baoyo balingi basali réputation ya parti wana eza message ya président Boni Kalonga na bakonzi mosusu ya parti président wazie kwa na part na yo nayebi te soki eza ya solo so eza lokuta oyo eleki na oya est-ce que eza président secrétaire général nde atindi bato ndenge balobi. Merci beaucoup ndeko mpona parole opesina na jour oyo message epesamaki mpo bakombata bakende na stade oyo ya baparlementaire debout basignalaki mpe biso awa mais tant que bapoliticien tolobaki jamais biso tokokota na makambo wana te présidence de loya eza sika mokonzi ya mboka azovanda eza place ya kokende kosala distraction te mais bandeko mosusu mpe bazwaki mpe likanisi ya kokende kokoma place sika wana po bakotana na mokonzi ya mboka po mokonzi ya mboka ayambaki bakatiere ezalaki na plan ya makambo ya match na biso tolingi tobeta so na bapaster ke match yango tobeta pone tokende mondial olakisaka nde nzambe bosambelaka asala bikambo na ye tokende mpe na mondial après asolaki na bakatiere asolaki na bato ebele mais mwa kanyaka ebimaki
soko ba combattant pe ba ke biso pe to ko tira te pour le biso pe to ko sika wana biso pe to zo pe moi eloko okoma wana bazaki pe ebele Transco azwi bango à partir ya permanence maintenant soki parti ayebalika mwana Transco nani apeso autorisation ya komemba combattant na permanence na siège ya UDPS po bakoma na cité de Loya na nani azwaki message ayebaki déjà que bakombattant basa déjà na niveau ya cité de Loya po bakotana mokonzi na bango nani asali appel ya kobenga su bakombattant mosusu ke bakende po bakende kosala affrontement bakende kobengana bakombattant mosusu ezala du progrès ezala ligue des jeunes biso nyonso toza bakombattant ya UDPS eza te ke o lokola bao biso nyonso toza famille moko mais ntango yo kobenga o nabenga badu progrès po bakende kotia kimi kuna est-ce que général ya la police aza te kasonga aza te mpona kotia kimi sika wana te fale kobenga combattant na combattant po bakende kobunda na cité de Loya wana likambo wana tokotuna na muntu wana o abengaki niveau ya parti po bakende kobenga na bakombattant mosusu na cité de Loya walikanisi na zango neti chaîne avema ya télévision epesa ba information ba email il faut kokoma na terrain ndenge ekitaka tozaka nayo kanda ezali atake communicateur ya fédération kanda eza partout d'ailleurs mutu azokaki aza kombata bakombata misusu bazokaki okomona image ata image ndenge ezaleli ndende kwana azoki na bande mosusu il paraît que nani policier pe akufaki toyebi te siko force du peuple balongwaki awa bakomi na 10e mairie tolingi toyeba balekaki na epa na yo babanda oza président ya parlement debout mpo balobi eza collectif ya baparlementaire debout ya ville ya Kinshasa mokima nde bakendaki kongo raison ni yo boya okende nani ya liboso sika mokonzi ya mboka azali eza sika ya kokende kosala maseki te nakokende au moins so nayoki appel oya eza te ke nazwi mutu moko na nzela o tokende un politicien akosala biloko wana te muntu aza politicien au moins so nayoki appel ndeko boya boye oconfirme ke appel wana eza solo savo okamati nzela okei bakoyamba bino avec honneur soki babengaka bango président yebengaka bango affrontement ne lingi esalama te po bango basali ke mokonzi ya moko fale abima avoyager baye bakale liboso baparlementaire bakale liboso ke akende te ayambana na biso ye mpe tant ke aire na ye ya voyage déjà ezalaki déjà prêt abengi déjà parti ke awa ya kosilela na bato na ye oyo nganeli na voyager yango moni CG ayi kozwa appel abengi force du progrès ke boya po panza bato wana mpo mokonzi ya mboka voyager likambo yango c'est que moto atindaki bandeko wana eza secrétaire général ya parti nde moto abengaki mais message nini okopesa na président organisateur ya comité ya baparlementaire de collectif wana moi conseil moko na pesa bango toza na temps moko ya distraction te tozala vigilant toza na banguna ebele bamosusu babatami bamosusu baloba susu te mpo baza susu na likambo ya koloba te mpo tokombattre bango makasi tolakisi bango politike ya niveau ya likolo UDPS eza machine moko yo koya kotelema liboso na nga te toza machine ya politique yango tokoti bato nyonso wana mai mais biso UDPS jamais tokosala mpo bato wana bazwa esika moko ya kolobela te tozala éveillé tozala très prudent na ba mouvement moko ya ba manipulation ya mbongo moko ya muke okoki kosala nango atalika mon avis te toleka déjà na ba étape moko ya ba passe na biso ya opposition wana na temps tozo na pouvoir tolongola distraction tolongola ngo totala mokonzi ya mboka azosala mosala akoyamba biso tant ezala na molai pouvoir eza biso eza na maboko na biso bokende liboso bokende mbangu te tant ezala na molai akoyamba biso ntango eza molai bandeko omoni ntango tozosolola force du poke eza 0 mètre awa base ya force du poke
naza sur bakolancer message na bango ya salongo spécial bakozala nango na yolo mwa kobakisa na émission oyo eza te napesi bango mbote bisi bazali tosolola ekoleka mpe toujours na avema ya télévision bocomprendre ntan bozoyoka makelele base ezalaka na poids lourd eza na route principale poids lourd makelele eza izambe bamoto eza wana bato bazoleka wenze nde bozoyoka makelele président bazeko azali moko te aza quelques personnes oyo bakoloba ote personne topesi micro na ndeko poko se présenter oza nani sur avema ya télévision bandeko bazolanda merci ndeko ya liboso napesi nanu mbote na bakonzi nyonso ya parti ya UDPS na tous les combattants sans distinction kombo na ngai naobengama na kombo ya Tambwe Junior naza combattant na makambo oyo touti koyoka eyepesi biso nanu soni pourquoi nalobi bongo parti au pouvoir il faut tosalaka makambo tozala différent na baoyo baza na opposition po biso mpe touta na opposition toza déjà na idéologie ya makambo nyonso po totraverse moment difficile des années et des années tobanda Mobutu tozobunda Kabila Musa aye tobundi kaka Kabila Joseph aye tobundi kaka tobanda obunda mpona nini bite na biso ezalaki nini baza na misala te yango nde ezomona ti lelo tocreye mpe mosala ya kokumba moto oyo ebanda kokumbama na Kinshasa awa te eloko wana ezopesa biso pasi fort alors na mokuse na condamné mutu te po toyebi nanu bacombattant ntango bakendaka na oya nayebi te oya eza ndako ya bacombattant ou bien oya eza esika mokonzi ya mboka afandaka soki ke eza esika mokonzi ya mboka afandaka mokonzi ya mboka afandi na oya mpo na combattant ya UDPS te mokonzi ya mboka bien sûr abima na UDPS mais ce n'est pas République démocratique du Congo va voter ezaka ba combattant UDPS te eza population congolaise basi na mibali ba oyo bamonaki ke non soki to vote mutu oyo akokomisa biso niveau moko boye makambo mosusu ekochange mais na regretaka mingi ntango nayoka kaka moke bakombata bakei na oya bakombata bakela na oya bakombata bakebunda na oya bien sûr toboyi te kombata akokende oya te akokende en tant que peuple congolais mais na appel nini na procédure nini kombata akokoma na oya soki mokonzi ya mboka alobi ke lelo oyo naza na souci nasolola na bakombata ezala baforce du progrès ezalaka baparlementaire debout ezalaka ligue de jeunes ligue de femmes la savoir wana message ekoleka na mutu nyonso ke non jour tel heure tel tokutana mokonzi ya mboka aza bofangi na bino boye bosali baréunion bomi te non lobi faut to surprendre lokola fati ayambi bapaster ayambi bakacher ayambi bamarabout ayambi bamusicien biso mpe lokola toza bacombattant il faut tosala totya mpe nko tokoma wana akoyamba mpe biso ça c'est la folie c'est la folie ce n'est pas normal en plus mokonzi abimi wana ayambi bino te il faut vous comprendre vous n'êtes pas venu par une invitation wana eza invitation forcée alors ntango mokonzi abimi mpo avoyager bino botikali wana groupe mosusu eye boye kosala nini awa bokomi obunda na kobunda bobomi butu biloko tobanda condamné Kabila eza biloko oyo ezosalema puisque
na époque ya Kabila ezalaki ba mort d'homme moto akufi na ye sans trace bakokanga motu te puisque aza tel na nsima na aza na appui tel non non ce n'est pas normal moto oyo bobomi wana aza mpe na mwasi na bana na minute oyo bana na ye batikali na pasi mwasi na ye atikali na pasi soki asombaki ata lopango te afutela toyebi te bana na ye bakozala famille na ye mobimba bakozala na condition nini parfois akozala azalaki bras droit ya famille maintenant combattant akei babeti ye akufi wana nakolia mo te nakondane yango à 100% et puis nazoyebisa CG ya IDPS parti na biso tofongolaka misu mitu na biso esalaka tosalela sentiment te IDPS eza parti ndenge tolobaka eza parti oyo eza na baprofesseur bato ya bwanya bato ya haut niveau ba haut cadre na politique baza na IDPS. Pourquoi? Il y a des gens oyo basala na Kabila mais formés par l'IDPS. Compte tenu à nini mbongo babaki pouvoir bake balandi Kabila tout ça et puis IDPS tango continue na pouvoir to moni kaka les mêmes bato wana babaluki pe côté mususu to boyité baza ba congolais bako salela mboka mais na ba procédure ni na ba bite ni bon tozi pouvoir eza pona ko bungisa mutu mususu te eza pona ko bomana te soki ke mbebe ye tokobongisa tokosa la ba division entre biso moko na toza la ba division bon lokola za parlementaire debout na kosolo la mutu a di procréer na kosolo la mutu a ligue de femmes te na kosolo la mutu a ligue de jeunes te na kosolo donc tout ça nous gagnons quoi to gagner le côté pona ko bomba mboka yango wana mboka ko tambola ndeni il faut to sala bomoko to yebake à part combat kozala combattant ya UDPS kozala militant ya YSID ya PPRD on est congolais congolais akoboma ndeko na ye congolais te lelo Fati aza na pouvoir eza pour la partie ya UDPS te Fati aza na pouvoir pour la population congolaise eza donc Congo mobimba 4 coins eza na maboko Fati ezala ba opposant c'est leur droit et ça la banane na ba kinkani mais mutu bako lingai na batu nyonso te ba misusu bako critiquer ba misusu pe bazo appuyer to boité mais to ça na logique na bolingo so moni combattant lokola yo mbote bon information ezande ni parti zo tamule boy na to boyinde ko bomana waneza makambo mabe ndeko to boy to bomana o petit message kitoko omoni bo facilité même ba journaliste ba pandisa mo ba sa makasi ezati toyaki tozaki na besoin toyoka o toyoki information ya solo o ezoleka nde tozala besoin na bosuni biso makasi et tokomi presque na suka okopesa ndeko Albert kuna to ke presque TV zangonga to développer ndeko Albert toujours toza sujet na biso kaka moko na ebio lelo te na base oyo parlement de bo médical toza na besoin information oyo ya bandeko oyo ya kokufa naza na image te tozoyokipa bato faut kopesa information oyo oza nango apa image ya ndeko na biso oyo azoki ya mombele video oyo toza nango esalemi ndenge nde tobanda na président wazekwa abeti lisolo ndeko tokoloba vraiment te eza totikeli bino temps toyoka bino. Merci beaucoup pour la question. Ngai naza monsieur Albert Champompo. Naza l'un des membres il y a parlement debout il y a poids lourd. Parmi les anciens parlements debout il y a base PTPT oyo et parmi les anciens parlements debout il y a Nzela oyo. To dénonçaka, to informaka. Nous travaillons en collaboration avec la police. Nous sommes là pour aider
le président de la République a réussi au mandat. Mais jusqu'à quand on continue à dénoncer Makambu? Mais et si il y a des dénonciations, on a des informations, on peut faire réaction moko ezala kate. Biso tozali parti démocratique. UDPS eza lokola ba parti mususu oyo lelo ya nzela oyo te. Eza parti oyo yebi makambu. Parti oyo elakisaka batu mususu comment faire la politique. Mais d'autre part, baloba que soki Papa Tshisekedi adage na yemo kalobaki mbisi abana kopola parti ya mutu. Lokola mbisi abana kopola parti ya mutu, ça dit que le reste des choses eza iloko te. Na lingi na peso exemple, soki bana babundi, bana na yo babundi si moi na voisin bazokisi. De journaliste, vous pensez que likamone ko épargner yo papa? Et ko épargner yo. Mais nazo regretter comment batu musu bazo linga balongola le secrétaire général Kabuya na Makambouana. Non, la responsabilité est partagée. Bana yo bagé kozokisa bana ba voisin. Bakotuna kaka yo secrétaire général ou s'expliquer comment cela s'est passé. Nga nazo condamner Makambouana parce que le président de la République na mutu na ye soki alobi ke lelo akoyamba yo journaliste ya Radio Maria Ave Maria télévision. Bon, yo OK. Au moins Moutoumousou a instrumentalisé à Tindipe, journaliste à RTNC Bayamaye le même jour. C'est une façon de créer du désordre, les troubles. Et nous sommes un sommet à parti. Donc il y a un dénoncer des désordres au sommet de notre parti. C'est un grand désordre qu'il faut toujours éviter. Parce que le Parlement debout, le chef de l'État est en Babango. C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous dans le chef de l'État en Babango. Alors bien que le chef de l'État ait un empêchement, ça arrive. Bon, cela ne signifie pas que yo obengela batu mususu ba ke ko contraindre bango na appel na bango non plus. Moi je condamne premièrement le secrétaire général d'avoir appelé les autres pour na ba kende ko bundisa ba o parce que ceux qui ba o wana ba kende kité par rapport à appel ndenge toyoki yango. Alors bitumelinga bimate mutupe alingaki akufate. De la part de ba o ba bundi na ba o ba bomi batu. Je condamne cet acte là. Tozali sous na niveau wana ya ko bunda ko bomana te. Parce que l'effet à Kobunda na OIA, ils ont ternir l'image à parti. Et puis, ils ont ternir l'image à chef de l'État. Bakolobanine. Bomoni, kaka bango ba vendre corriger biso lobby, ba komi Kobunda bazo boma ba policier. Bilo konyo soana et kuzo risquer et ya kozongi la biso. C'est ce que nous ne voulons pas. Nazo condamner bande ko na biso wana prochainement ba sala kalisu ba bilo ko wana te. Ceux qui chef de l'État a bengi un groupe de gens pour qu'ils ne répondent à l'appel, il n'y a pas moyen que un groupe qui ne contraindre. C'est très mal. Donc, à niveau, il y a le cas là, nous avons fait leçon à la secrétaire générale, mais tous ont dénoncé kaka, tous ont fait la reproche par rapport à autres gens. Le secrétaire général doit améliorer la manière de travailler. Et bongi a sangisa, azala muto azo sangisa bato, azala muto azo kabola batute. Parti na biso za na ba problème ebele o il faut esengeli to gérer yango pona kolongwa na nini na ba division makamusu ndenge tozo mona makambo to lekana ah bien que ça na sujet na biso te ya lelo. Il faut ndeye abunda pona kovandisa bato nyonso moral na bango evanda to continuer liboso parce que 2023 c'est pour demain. Voilà un peu en cycle on a koloba parce que nyonso déjà président sa lobaki vice-président Lobaki déjà makamunyoso, il n'y a pas moyen de Lobakango parce qu'au fil et à mesure Lobango est mon copé sa kanda na mitema. Parce que Toza on a été pour la image à chef de l'État. Biso parlementaire debout Toza pour défendre le parti, pour communiquer dans les bons pour la partie na biso et non pour la image à parti pour Bomabatu tout ça pour embrouiller la situation actuelle. Voilà un peu on a quoi. Tout le monde est caméraman a signalé que tout presque nasuka au presque lobali yasuka au presque ndeko après ici c'est monsieur la biso. Il va nanga yasuka vraiment awa tozui yango information malunga. UDPS yango UDPS c'est un parti démocrate. Surtout azalaka libre ya koloba oyo asepeli aloba. Il va nanga yasuka ezaboye. Monsieur le secrétaire général Augustin Kabuya, il y a UDPS. Tozo senga na biso parlementaire debout ya PTPT. Tozo la kawana pona ko la sima ya batu ko senga bangote, mais biso tozo la kawana lokola lisu ya mokonzi mboka pona ko contrôler pe ko signaler yo. Yo pe ko la te. Tozo na moment ya distraction lisusu te. Parce que tozo préparer ba élection pona ko pesa chef de l'État na biso lisusu président de la République Félix Tshisekedi mandat ya mibale pour continuer ko konza biso. Alors, yo en tant que mokonzi parti et pas yo chef de l'État na biso Félix Abimela, on mega ko améliorer
administration na yo omeka kosangisa bato po ete babiloko lokola ya bitumba kobomana et continuer kozala lisusu te. Ce sont des histoires que nous avons décriées hier. Voilà message na nga naza na yango wana président secrétaire général azala mosangisi azala moto azokabola te. Voilà un peu en cycle. okopesa ndeko miko oui ndeko liloba ya suka na bandeko bazolanda avema ya télévision liloba na nga ya suka na bandeko nyonso bakongole baolanda nga na avema ya télévision naza maloba ebele ya koloba te tozoyebisa kaka secrétaire général Augustin Kabuya ya IDPS oyo amemi mokumba munene po soki ayebeka aza na mokumba te ayebeka aza na mokumba munene nsima na ye azala mayele asalela basantima te ayeba ndenge nini ya kosangisa bakombata bazala na collaboration bazala na idée moko po bitumba nano esili te bitumba eza makasi nano fwaci ndenge aza wana aza mutu moko bazobundisa koma bakoyisa ye alors biso tokondimaka te ayebake vi ya fwaci eza na danger puisque aza na baennemi ebele partout azotambola nazopesa extrême ke ndeko journaliste tala mokonzi ya mboka abeli ake se faire soigner toyoki barimere sur les réseaux sociaux baopere motema Etienne akendeki azongaki te ye mpe soki ake ya kozonga te tout ça c'est pour nous dire quoi soki akufi biso tomemi ngongo alors tozosouhaite te Fwaci azala na danger bon mpona na ngai nakoloba nga ata ngai nakufa me Fwaci atikala nango ye azala wana selonga mais selon vision mutu mosusu nayebi te soki azolinga Fwaci akufa soki Fwaci akufi lelo azwa nini omoi soki olandelela marimere wana eza na quelque chose là qui est caché là derrière oyo bazolinga bayebisa biso te mais biso tocomprendre po toza bapoliticien ya kala eza lelo te mais bakonzi nyonso oyo batikali baodirige parti bazala bomoko basangisa biso tozala na tantôt plutôt na kobendana kobomana kozokisana te wana asi ya ile mabe biso todénonce yango bango mpe il faut bamema barapport wana bayeba ndenge nini akogere parti totambola tokeye na élection Fwaci azwa deuxième mandat ata nanu tolie te mais toliaka kaka mpo tobulaka mpe bamoto toliaka mais toyebi ke tokolia ebele tokosumba désordre avec Fwaci Beton même dans le deuxième mandat wana eza merci tokosumba désordre ndeko liloba ya suka na bandeko balandi ya avema ya télévision napesa merci avema ya télévision nde mpe akanisa mpe biso base poids lourd osango etambola mingi ya base poids lourd eza nde yawo mais moi conseil moko napesa CG Kabuya aluka moyen ya kosangisa bakombatant mpo na moma oyo toza moma moko bazomanipule bakombatant makasi zwa mayele ya kosangisa bakombatant otikali na charge ya monene vala oyeba yango peut-être ekozala na distraction mais charge oza nango eza charge oyo so bapesi mundu mosusu akobela liboma sangisa bakombatant ezala baparlementaire debout ezala force du progrès ezala ligue de femmes ezala ligue de jeunes ezalaka base mobimba ezala bamotocycliste sangisa bato wana bazala bomoko bazala maloba moko so tika na distraction wana toyebi te awa nde tovandi awa tozwaka na soutien moko te wo muntu oyo ayaka o bozwa mwa quelque chose awa makambo wana toyebi yango te awa toza na nsima chef de l'état toyebi muntu so ayaka bozwa nani boye mpo bolobele muntu moko boye awa toyebi makambo wana te totalaka chef de l'état ye moko awa nde toza kutu visibilité ya parti CG tozo comprendre te visibilité ya parti eloko neti drapeau tane toujours tokenda oyamba président mbala liboso outa na voyage drapeau ezalaki peut-être ata 12 nde tozalaki na aéroport
Deuxième retour, il y a président. Visibilité exacte. Qu'est-ce qu'il faut pour visibilité, il y a parti Ezala. S'il s'agit que, à table parlementaire, de Boto Banasako, Kongilambo, Tobano, Pesa parti, pour tous la visibilité, au signaler Bisso. Mais tu es parti, le pourcentage de ministre, il y a président, il y a député, ils sont contre la parti. Mais tu as bombé le Bisso dans le deuxième mandat, pour tout le monde visibilité à parti, ou bien tu as fallait expliquer dans le Bisso. Tu as passé, tu as parti belé, le drapeau que tu as bombé dans Zela. Mais il y a Bisso, il y a des pèses. C'est ça. On a fallu une solution. Merci beaucoup. Oh, merci Ndeko. UDPS est un parti à cadre, est un parti Yamas. Et Nikoloba, Moudoutou, Azana, 3, il y a Kolobela parti na UDPS. Deuxième, dans un terme, Moko Tolobaka na UDPS, qui cause à cadre na UDPS, est un privilège et un charge. C'est-à-dire, président, CG, secrétaire général, comprendre que vous avez en charge, au monde de tous qui sont communicateur, communicateur, il y a fédération, Missou Balali Héros. Mais, ils sont tous qui sont tous pour nous faire des informations. Donc, c'est un rapport. Un rapport, les autres, au Moni, il y a un au Bayara qui est président, ou Aneza Lukuta, les apports payent 10 francs. Nana, les gars, depuis pouvoir les hommes, maintenant, on a les cas dans Fikinitaire, mais on a pas sur information tout. Natin de l'on à distance. Avec ma télévision, ils ont accompagné la fédération, il y a Ligue de jeunes, fédération Mwamba, ils ont accompagné même les partis Missoussou. Si on a besoin, il y a une émission, avec ma ils ont accompagné. Merci, Nabandero Nyonso, parlementaire debout, en amont, Ligue de jeunes, Ligue de femmes. Force du progrès, na pesi bino nyonso mbote. Na pesi mbote na Ndeko Anastela, partenaire ya Ave Maya.